Ban Équateur, Mbote, Ban Zaïre Mobimba, Mbote. Vidéo Mouké Kaka, pour qu'on passe un message, qu'on réagir, na ba nungu, ba rumeur, ya mikolo tout. Nungu, oh, ils a confirmé. Et comme vrai, na message, na ba nom tezo circulé na ba internet, na ba réseaux sociaux, nom te ambassadeur Zaïre dans Centrafrique, selon lesquels ba troupes rwandaises dans Centrafrique, tout au long de la grande ville frontalière, na biso, na mboka na biso, baza na position ya malamute. On dirait baza na makanisi. Ya ko katisa, ko envahir biso. Selon ba nom toana, selon ba nungu. Alors, na eko mi adressé na bande na biso à Équateur. Ngombe, Mbunza, Mbaka, Mbandi, Mongo. Na message juste à vigilance. Hein, donc, il y a un message tribal, tais-toi tribalisme, tais-toi xénophobie. Biso za bato bobo to mingi, to za bato to linga kimia, to linga désordre te. To za culture a ko boma bato na mbeli, na mabokate. Culture a ko yina, mutema likunia, to za na culture wana te. Na ingina sengande vigilance chez Zala. Mboka na biso gouvernement ezali, armée ezali, service en renseignement ezali, mais biso moko to fungola miso. Na Centrafrique, makamune zo le kana Centrafrique. Donc ba troupe ya Nations Unies bazali, parmi bango ba Rwandais bazali, à part na partenariat entre gouvernement rwandais na centrafricain, selon lesquels il s'agit que Rwanda tient ba troupe na Centrafrique pour protéger pouvoir Rwanda, régime Rwanda. Alors, qu'est-ce qui se passe? Toi, déjà présent en Centrafrique, parmi Bassi Nae Belé, Azana Bango, Moko Yamakasi, ou Ami Pesa Makasi, c'est une Rwandaise. Ou Babala Inae, concubine, mais, et Azomi Pesa Nae, plus que les cas. Nassimanange, qu'est-ce qui se passe en Centrafrique? Bah, troupe Bakenaki, ils ont compte à Nations Unies, ils ont compte à gouvernement, c'est l'eau Bandeko, puisque tous ont contact Makasi dans Centrafrique. Bazonu la Mabele, Bazonu la Mboka. Ceux qui mission sali relève sali ba o bazo zonga Rwanda bazo zonga sur Centrafrique na ndenga ki civil ko somo mabele mutio so za na mbongo na yo ozana makoki na yo tu peux acheter des terres une terre où tu veux mais ce que commis na ndenge moko systématique na ndenge na intelligence ya ko s'installer et puis plus tard ko dominer ba autochtone ba kolomboka wana commis danger makasi et puis to otali à l'époque tango patassé azana na pouvoir. Et puis, Équateur côté à nord, rébellion, il y a Jean-Pierre Bemba, ils ont mabélé. Parce que rébellion, Jean-Pierre Bemba à l'époque, ils avaient un statut, il y a État, selon l'accord à Lusaka. Et puis, intérêt nini, MLC Tinaka ba troupe dans Centrafrique. Parce que rébellion a bosisé, oh, banek, oya, ba yebaka makaniseza na ngote. Et puis, rébellion, MLC, ils ont mabélé, ils ont tout intérêt à protéger. Mais Rwanda, ils ont moussika kuna na est, mouké kuna. Et sauté, yeti. Dans Centrafrique pour qu'on paie sa aide et puis le gouvernement centrafricain est en bon côté pour qu'on supporte le bloc on a été sûrement bah agenda caché ezali qu'est-ce qui se passe il paraît bah ma belle et l'équipe na Centrafrique wana bazana liberté mais aussi bazana mbongo mais c'est commis na makanisi mususu wana commis dangereux alors bah ndeko na biso Équateur. Et là, il y a juste vigilance. Ngombe mbunza mbaka mbandi mongo. To fungola miso. Ba oba koya na désordre na makanisa mabe. En tout cas, boyebi. To makasi to zana ngo to lingi kimia. To ko kanga bango na maboko, to ko zongisa bango place ba uti. Et loko to ko sala ngo wana. To zana besoin na Équateur na biso na mutoyo la biso nde bakata bilanga te. Nous avons besoin de la tradition de boko là-bas, ngombe, banyamate. Nous avons besoin de la tradition de luka, basala ba pêche, to koki, tomi koki. Na miket nous avons ma bien naturel, fraîche, non exploité. Nous avons un projet sur ango. Nous avons besoin de la tradition et le kokunate. Donc vigilance ezala, désordre na mboka na biso, na province na biso to lingi angote. Gouvernement ko sala musala nango plus que armée zali, service en renseignement ezali, mais biso moko déjà et kenge. Désordre na province na biso te to message na kimia. Donc message na ngeza ke to fungola misu to tika désordre mabele na biso to tika bato bazo ngote. To tika mutoya na nungu te. O akoya na désordre na mboka na biso to ko sima ye na ndenga kimia to ko nievuka ye to ko zongisa ye place a uti. Donc to tika to fungola misu village nyonso à partir de l'eau ezali kamo eza très serré to tia ngona mutu to fungola misu.
merci mingi.